Naza obienge V. Il pas bien souvent prof. Mon makamsuso na osala ngo ezaka ke pour elongo na moi mutema moi kanda wana ovanda boye otalié mais les lois commis boye lorsqu'on a été au début. Voir que ça ta mémoire té. Na osala ngo té pour batala na Congo promo pour itala makoleka ba site tout pour batala ke betima singwa ya mbinga no. Ezaka ka likambone elongo na mutema ayeba peke. Nango kutana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikote. 01 41 55 0000 Ntaba Ikote Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Heureuse de vous présenter cette émission. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Super salutations à tous mes fans, chéris, fidèles de l'émission News des Kin. Merci pour l'attention particulière à cette émission. Merci en tout cas l'équipe technique de Congo Promo Télévision, mon équipe, parce que Bettina c'est l'équipe l'équipe des News des Kin. Salutations déjà à Jean Bilongo, papa d'agence Mine. Salutations à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Et big salutations à notre boss, mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Afungin de notre papa depuis les États-Unis. Salutations aussi à notre cordon, Timothée Piana Serge. Salutations à vous, merci en tout cas. Aujourd'hui, chers fans, pour la première fois dans cette émission, je reçois, il s'appelle Jackson Kanoundé.
Jackson l'intouchable. Donc voilà, il est comment dirais-je, professeur, si je peux le dire ainsi, encadrable artiste et belé na langue, Alexa Bango langue, tel que Papi Kakol, tel que DJ Abdul. Et en plus de cela, Zaki manager, il y a DJ Abdul. Après ça, Nzembulelo, bande partout dans le monde. Vous voyez, komi wapi, ne balobara la lingala, komi wapi. Il paraîtrait que DJ Abdul a payé droit n'a été. Alors aujourd'hui, dans cette émission, il est venu réclamer ses droits parce que dans cette émission, la porte est grandement ouverte. Aux a un message à copier ça, aux a une news, aux a libre ya koya kolobela na émission news de kin avec moi Betty Massengo tel qu'aujourd'hui notre invité a pu copier sa message naé na artiste musicien DJ Abdul et puis présentateur il y a émission collector Molon. C'est quoi encore l'émission? Cocktail Molotov. C'est bien ça, non? Voilà, où est les Karana, une chaîne de la place. Voilà, je suis déjà avec mon invité Jean Bilong aussi. Vous êtes déjà prêt? Il est là. À place de tourner émission à Fikin, dans l'espace Héros Congo, chez mon vieux de longtemps de Kalakala. Mon vieux Georges Moleka, na lemba Fikin, bien sûr, la première porte. Bonjour Jackson. Bonjour Betty Massengo. Oui, bonne santé. Oui, ça va et toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ravi de vous recevoir dans cette émission pour la première fois. Un mot, Nava fan, Wazolandayo. Ouais, mbote na bango nyonso, mbote na Congo Promo. Et le propriétaire n'a pas essayé mbote là où il est depuis les États-Unis. Mbote na OP Raf Ngindu. Mbote na OP Betty Massengo de m'avoir reçu. Aussi sacrifié pour l'andanga à Tina Fikine. Bon, ma question est à eux, mais les réponses sont à moi. Voilà, en tout cas, c'est bien répondu. Merci Mbo Tenayope Jackson. Voilà, une question déjà, je ne sais pas, Bande Kwazola Ndabiso, qui est Jackson Kanundei? Bon, Jackson Kanundei, c'est juste un étudiant à l'IEC Gombe. Première licence déjà en marketing. Jackson Kanundei parcours à Vinae, Bikaka, Tangozamona Liboso, Pongamona Liboso, Koluka, parce que qui risque rien à rien, comme on dit en français. Luka, Ope Lukangai. Je suis, bon, le métier que je suis en train d'exercer maintenant, je suis informateur des langues, Napesaka Batukour anglais. Il m'est arrivé une fois à Ropesa. Fiston Saï, j'ai encadré aussi ses enfants. J'ai donné cours à mon vieux, PM, Papimboma les patrons. Azaro Tangané anglais na Kali. Bon, pour que la passé bien anglais. Et ça anglais, hein. Ndabenga Kangaïpe, tout cela, tout ça ma solo. Comme Prince d'Angola Kenda, Ebo Lotin, qui encore Tadé, et les autres. C'est ça. À un moment donné, Abdul pas sollicité Kangai. Non. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Minga Mona Yaga pour Kabula biloko ba dériver à lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukilite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Ba le sa porte, on est sur le lo. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse la simanango okomona JB Service. Zelana. Quelle amène bah c'est carte mémoire. Oui Ziga. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure,
mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Boroto, ça la force militaire la Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. Wata plus wata na boss là. Kadrina Balangouana, nous avons été ensemble et ça fait 2 ans et demi, 2 ans et 6 mois. Bon, depuis qu'on s'est séparés, ça fait au moins 3 mois. Nous avons PCP cours anglais. Après 3 mois, mon compétence, non, étant qu'un intellectuel, engageant dans manager. C'est juste ça. Ton manager, tout ça qui n'avait. Bon, n'avait vraiment, malgré, oui, ma vie d'artiste à la télé, tout le monde en a bien, mais une vie privée, on en a bombi. On a cultivé, on a évolué ensemble. Il s'est adapté rapidement avec moi, je me suis adapté rapidement. La vie n'a épée. On vivait à bon marché chez Frankie Lunga. Il y a un monsieur comme ça. Tu es au Kabouana, Frankie Lunga, on a un problème, on mi balé. Il va se décider à Québec, moi tout na Brazzaville, mais ça moi loco. On a zone na bleu, on a une qui colle chez eux. Bon, c'est une vie, on a été ensemble, tu risques trop, m'embêter trop. Mais le problème est que on a tout dans la question. Et pourquoi on s'est séparés? Le problème est que on a eu pour être bref et que c'est un vieux où on a soutenu Makasi na makambo ebele na été pour témoigner ma bien mais na yepi na lubabola munaye na bagafi na surtout na salela ya mingi ko risque yebi c'est un DJ hein? C'est-à-dire ba menara vie moro ya butu une vie qui a des risques. On a soutenu 24 heures c'est 24 heures si à celle publicité africaine. On va arriver hein, lentement. Comprendre c'est quoi le problème hein, pour bande ko belé partout dans le monde. Au monde on a une émission Betima Sengu bon mituna auti wapi Betima Sengu azuye wapi invité wana to ebiete. Alors bon on va découvrir yo malé ba yeba en fait c'est quoi problème au une émission il y a Betima Sengu. Voilà. Je pense bande ko bozo na biso pour être un peu bref. Invité Nabiso Jackson Kanundei américain un peu expliquer au Yaza Aza encadreur Kabatu na langue
Donc aye kolisaka batu langue anglaise. Donc olingo yeba koloba anglais. Iye azawana akolakisa ondeni balobaka yango très bien. Alakisa ba papi mboma, on a pese bambote ya passant. Alakisa presse d'Angola, na pese bambote fisson sai bambote na bana na ye alakisa bango ndeni balobaka anglais. Et ayepe kolakisa DJ Otoyebi na kombo ya DJ Abdul le artiste et musicien a beti pe featuring na musicien la biso Innocent Balume. Donc mettre comme na point wana o problème ezaleli. Je pense bien bandeko ba comprendre déjà invité na biso soki azanani auti wapi. Ce que problème na ngai e ozala question na retour na pona bandeko ba kolanda likamongo vraiment très bien na Mozindo. Jackson bosala kina ndeko na yo, si je peux le dire ainsi, na koko benga ebongo DJ Abdul pendant beaucoup de temps bo passé ya ba souffrance, ya bien pezala ki ya joie, mais subitement tomoni bokabwani toyeba problème bokabwani te to kaka Jackson oleki na émission so lela ba droit na yo mbongo na yo o défisa que DJ Abdul nini o afuti yo te. Bon, et le monde peut dire que j'aurais tort peut-être pour na batum suso ba comprendre ngaité au moninde bo travailler na cameraman na yo. Bossa na Congo promote par Raf Ngindu, c'est lui le patron. Tu as un contrat avec Raf Ngindu. Il n'y a pas un contrat, mais entre binom balé parcours na bino bossa là. Je ne crois pas que bossa la mo crime au boende to tambola boye. Mais tant que mutu, oui bi que soki kotomo boye, sollicite bien. Cameraman nous a droit au moins quelque chose. C'est juste ça. Na obi nous en attend pour l'année. Ça n'a pas été un contrat écrit. C'était verbal. Lorsqu'il a vu mes compétences, à constater en salut constamment non muto fazala non Jackson Zalawana Zala manager concert boyekende signé contrat amène-moi l'argent comme ça. Bon nazaki pe pressé na mbongo te, c'est un vieux DJ Abdul mais au coutier na etamoro bon to travailler kaka sore mati ponga naza mona changu yepa mona changu mona kinkole sore mati ngapi na olia na marque na ngai. Je le faisais premièrement avec amour. Et au maquette on va y contrat na Frissel au bas français nanga na koma au bas stratégie nanga na koma na point de presse ya trace kito ka bima et ça na DG ya Trace TV na DG à Frissel parce que à Frissel travaille en partenariat avec na trace non pas Trace kito Trace TV à point de presse na Kin Plaza wana na Gombe tout ça là wana non v ndengeza boyo loba oui ça avait tenu. Tout à l'heure, on a un point de presse avec le papi Mboma, les Nati Lokole. D'ailleurs, slogan au bâtiment na trace kito qu'on a tapé sango Nati Lokole. Bah vidéo sur YouTube au côté là. Nous avons été là avec les innocents, Anita Moarabou, DJ Virus et les autres. Avec Muto Bawele la Anaï Makambu, DJ Amarula. Et puis c'est non vu au monde dingue ça pourtant ton côté point de presse on a mon arabe pena qui est tombé classé ba musicien et comme pas DJ ba DJ nani Amarula numéro 1. Ah, on s'est dit bon, oui, mais que yoza musicien liboso, oza DJ liboso sala nzembo. Mais comment bon bako tia muto yo sala après. Et singa folo babwe polo babwe. Makambo. Alors babo pas convaincre batu wana. Convaincre batu. Mes idées. Alors pas convaincre. Kaka na sur place wana na nini na en plein point de presse déjà Frissel ABC, vous êtes déjà validé. Vous êtes déjà sponsor. Tout soutenir. C'était ça. Mais 20 ans, je suis sponsor en Frissel bas. A comme moi, pas comme DJ Abdul, sponsorisé par Frissel. Réseau Moïse. Comme orgueilleux. Ouais, envers. On a été ensemble, mais on remarqué que va commis moi. Alors, comment changer le moi face mouké? Comment changer moi face mouké pour na Frissel. À part ça, nous avons été bien. Et le gars choqué c'était bakif no bit tomba robeta concert. Nakin bakif no bit na éviter so baraba ba ivoirien so banane. Ba kana hall de la Gombe. Koya baé concert beta mi beta dans lever les rideaux. Ko beta beta comme na souka concert ici là ba 0R. Azongi ndako Jackson ngana kendaku. Bon té na ki café musique parce qu'il devait à côté fiesta biska sala. Ngana kendaku yo
tikala opesa ba danser au mbongo, il m'a donné l'argent. Au kabole la bango, je t'envoie la voiture et à Rosoyo. Na télémi tellement ba bomé pe aminda na ade la gombango yebi mai wana ya weza pembeni ya école belge wana ngungi na bimi na nga libanda wana na ba danser on dit to télémaki. Apesi pe ya danser mbongo bakena bango. Et après ba kuluna je peux dire ba yo menansinga ko menanser wa menansanga ba botolanga nyoso. Tant que ça va démarche pour son bien bête histoire on dit les cas qui aux émissions na lo ba mambo essentiel wana kututé. Tant la seule démarche na soit petit téléphone wana récupérer na risque tina kan kokolo. Il m'avait pas assisté. Ngamo pe na comprendre ki jamo ko c'était ndeza to kata. Non. Na komepi moi keba. Na marque wana. Nde o sala ke na van nga pe na ndaku moi et moi tout le monde na te no sama mnanga msusu. Bon. Makambo ata ndo salama na ndo komanze mo boy wifi. Soko moni na nzemu mo ayimba ya pusu bisika mo ganga be ready for the new dance. Nga. Studio banda les awana qui chant sound. Didi si tu sais de quoi je parle. Ata vos entourage na beaucoup te lai oyebi nga na loba. Keps yum to beta instrumental wana. Aboka nga bi na nzemu na Jackson Kanonde. Izangai. Inspiration pousse wana ngai na marche de santé motondo sala ya Willy Kaembe vrai azarana copine nemo ya mundele portugaise ya Abdul to tambola papa mo pousse na bandal amoni mundele biyozo ya mboka na biso ozo tambola kana ba basket ya cher boy simba be pousse ya nga benzela nzana ko moyemba pousse to s'amuser wana ti à côté dans studio. J'ai écrit la deuxième chanson Oezaki Wifi titre nango na kominze mbuso ki bien ayembi na anglais. Oh Jackson Zembo ezande na bino faut yembango na yembango c'est bon mélodie na palais c'est bon yemo de sapa oui bika marula yembina wana concurrent na ye na adversaire na ye voilà net jibe na wera fali na ferry yes ko donc DJ Abdou na DJ Amarula voilà c'est ça o ndengeza wana lwa marula yembina poison mobutu et bien ça déjà binga bi ah eza bina ndene seke yo kalikila kaye non ebiga ata na kalikila kaye te mais to vivre na monde ngo ezara bongo so ya sale loko bofonga na sa weleki bon c'est bon poison mobutu wana les gars dernièrement na TV akumisaka marula trop yo so bokende subo yemba na esopa photo luka inosbi ndeto kendaki to luka innocent na boulevard chat kuna ko kendo luka innocent ba 0 r so na raison ngo bien na kanda to luka innocent pe andimé les bons DJ comme oyebi ba musicien malgré niveau na ba lukaka bazana ba DJ point pour habiter nzembo na innocent pa ya ba yemba maloba tu ba yembi na nzembo na yanga maloba na ngai ebi ke na vanda ba musicien moi trop na vanda na papi kakol na assistant na ba studio ndi ba yemba na et surtout na vanda nebua o ando luka pa yembi sangai to na pie ko azara so yemba o répéter na tongo et moi talinga na zongisela kai donc mon oreille musicale ezalaki na yebisa bango ezabu na pesa bango Abdul bisika yembi na anglais na partout ba yembi nzembo na mobimba c'est moi na kipe na ngango te c'est un vieux asala ko aga fait ton problème et comme il na ade la gombe mais tozonga na biso na yo komele une fois ah v ezandengi ni na mono na te volo beda wifi ngebiba faut remixinga attends na quelque chose parce que c'est moi le propriétaire ngam na komba nzembo wana il m'a pas répondu mo comme si na komeli na moni ya komelinga imbécile Namoni oh imbécile. Il m'a qualifié de la sorte. Nabino, tant peu de zalaranae, entourage nemo oui, bah tu me souviens zalarakem. Alors Abdul peut-être pas ça DJ Abdul Azoya kaka. Venabiso mais na muto le côté. So moi j'étais là que à Xavier on travaille ensemble. Sur la nouvelle mission bois kanga partenaire particulier et partenaire privé. Il y a DJ Abdul. Papa oh comme il est imbécile. Nabi bon lem ses entourage ne wana lem soupe ba sepela ba tuté ba oza simbisi téléphone da komelinga bon. Il y a un ami, il y a un vieux comme né Arlan Moyo azana à Paris. Je lui souhaite aussi bon anniversaire. Ayo komelanga mais nzembo ngo betelenga lisolo na monyo déjà na YouTube. Monyo na YouTube c'est bon. Ah c'est que nzembo bimi. Mais veille à fois raisonner ngai sans arrière penser que penser ce que vous andez na komeli souvé ah nzembo d'abord lancer na YouTube ba vie belé boy. Na rose ata moi miki TV na sina remerciement imbécile encore na message le deuxième imbécile na bisiko non deuxième imbécile nga Jackson imbécile
Pour na binde tondo vivre na bango na entourage pesa ki ya ba mettre na bi bon et vous a payé été na benga siko na ko benga allo vi ouais c'est Jackson na benga ki ba 5h akati téléphone il m'a écrit imbécile na wala sous message imbécile n'appelle pas ce numéro no bi c'est que ça qui c'est que veoyo fona ki paye tango mutu bozane bien bokabona ndenga mabete ngara mbamona ko mobingo imbécile c'est-à-dire quelque part ozo déclarer guerre mo boy c'est-à-dire no bi veo fona meme peka na ndenge wana na stati na mocha nzemu nange bimi boye na boye fo bo solola so bo sololité ngana obeta lisolo nzembo obeta pe lisolo sponsoring yayo ya Africell ayoki bongo abenga vemo na zakana ya za star munena mboko 40 minutes ko sama kamdenga ko sa lobi petit wana boyena boye aza gaffaire aza bien mais gaffaire vena tune gaffaire asa lionini o ve fona ko makaka na expliquer au vendre sanga ina ye otuna biso soki problème nini na ebisi ve nga yo oza niveau makambo wana te tikanga na Abdul to sa tête à tête loko ya finga imbécile na l'accès vraiment qu'il y a un imbécile yo finga mut imbécile Abdul tu te rappelles bien ma pipo beto défend carré club ma pipo ga moko ya artiste musicien oui a BT défend carré club à l'agonie et rose à la que ma pipo nde baya ki wana baya obeta ah mais non c'est pas muto ça qui naït parce qu'on marchait que nous deux tant au kiti naka kokota tokota carré club on était avec une fille là copine nae ba moi njo beta so agine loka mabe abike muto pa otambo na muto c'est que ton obeta Abdul ko agir batune na pe babisa lio mabe pa biso na mona liboso ba ko zanga ngai c'est ça tina benga la police mbate kangi mapipo yorobo za na kati wana confie na mapipo poni ayimbe nzimbo bato mapipo ya yorobo mibale ba welela yoroba filmer tina ba fiesta wana zolala soki ngayo tina yoka ngayo yoroba filmer vila mukata ba filmer yo ebi yorobo ya Rafat c'est yorobo kin awa artiste présidentiel j'étais sali yorobo talaboy ma pipo tonga beti na kitoketi na maison communale la barumbu wana ah lo wada ba beti yo boy kuluka te kende soki ndenge nini ya likambuka to bongisa tonto bongisa na poyo polongwa na soni ke babeta kiyo ma pipo fasa la vidéo tala vidéo na YouTube mona ngai na lati bodimo wa flé ngam na filmer ti ma pipo wasenga na sengi pardon DJ Abdul Ozamu tunangai nde na menacer yo nyoso antu ba idée na ngai V a agir ndenga lingi agir combien de risques na zuina na vie ya butu une fois bon anda robeta na azalaka copain ya fimo boye ou papa na ina mama ne bakufi pe ya senam pe na am na bango j'allais dire na wotanga kombote par rapport ce qu'on a kitambo wana mobimba bayina na bango Abdul na rompo wana une fois to yaka na iba mona biso boye yo mo déranger mona mama na nyoyo mabanga mona mama na nyoyo na papa na nyoyo mabanga papa ce que ba risque a bongo ba risque ya bongo partout aucun de ba problème neti ba c'est bon ma pipo ba cha biso mala leza yena yorobo ezaki ba risque mais muta sipoto tina niveau wana pour moi sponsor il y a Africell pour moi nzembu moboy okutu na asite nzembu ba na YouTube bazu ata $10,000 yena innocent n'a pas de problème hein. Innocent a été invité to bengi to bondela ya oyemba na biso au matsape biso ezaki bon ouais Innocent n'a pas de problème. Voilà, donc si je comprends bien Jackson Kanundei DJ Abdul Abimelo ingrat oui na ba idée na yo oui. Na nyonso oyo au travail pour naïe à 10 francs à pécioté mais azo finga yo imbécile. Voilà donc DJ Abdul je pense bien émission au ekoko melayo okolanda yango soki makambu Jackson azoloba eza ya lokuta droit de réponse ezali soki eza ya solo et soyote parce que yo moko ne mutu oluki problème wana luka obongisana frère na yo oyo a contribué ebele na carrière musicale na yo voilà ce que yo neti ndeza bo Jackson yo moko polo bien très bien ebele ba olanda biso ba lobaka faute eza yo parce que bo signa ki pe contraté DJ Abdou pa ko le kapa wangani na e. Mais il y a des preuves, il y a des vidéos sur YouTube. Et une vidéo mo boto tozo finga yorobono ma pipo to sala ngana ye. To tuna na confrère nous invité so boyo kana Sam Kazadi.
Oh ba uto kanga kala mingi te pe babimisi e pas ça criminel de ba vidéo zo bima mikolo yo. On a évité. Na bi tourner émission na ye Sam Kazadi. O to solo bagé. To sana di que c'est la biso transport. To tambola na Chrysler ba voiture moto loueur wana pour na base kaka. Tout ça là quand on a eso talibien to simbi ba machine na ye. Et ça d'aller de preuve. Pour représenter une émission dans le bagage ou partenaire privé ou partenaire particulier ou ça la DJ Abdul anglais wana ba preuve vezali ba photos ça j'ai plus de 1000 photos avec lui, plus de 1000 photos, plus de 10 vidéos sur YouTube lui et moi na ça nango te makamde ya mbongo nde botaki sur papier te yango DJ Abdul pe abimelo ingrat yango nazo yebisa OK azave oyo nazayi kolinga etalaka à niveau Papimbo ma sai ce qui dit pas Abdul Ozelo roté. Papimbo ma da Papimbo ma. Ça ça déjà ça. Vous comprenez? Elle aime soulever papi kakol ça déjà papi kakol. Parce que voyez pas DJ moko boye. Okuti pe trop bas. Obi non. Na ba idée na ça nango ponde tinga bo na go baxela Papimbo melo nini susu. Ce que zaika anglo na ndo l'accès onate. Na go baxela susu ça nini, ça déjà patron. Na go baxela papi kakol nini, ça déjà patron. Rapport on a oloba ayako futa pas papier oui la funda pas papier kakol funda pas papier ayaki ma comprendre que tango yo funda pas kakol c'est déjà 12 à wenge yo funda nga akuta penga ite pour ba bisenga non c'est déplacé pour yama pa ebinga ipena façon ndo zelela isoka ayaki ngezalem sumabe na obaxel ndeti papimbo manini patron ce qu'on a eu mon Abdul bon tout ça qui ça ba idée to kolisa bord na façon na ye na apparence na façon tozalaki on dit maté que makambo eko malelo on dit maté parce que sa maman d'ailleurs en doit conseiller ngana trop après yé peso za la maman na en doit conseiller nga trop maman Janine Kolongo maman moko bien na ebita ko bon na ebita olanda nga bima mni na oloba maman moko bien pe na doit conseiller ngana trop tous ensemble mais oui c'est qui peta maman na makambo te comment na ya salio na sa maman est au courant de tout mais aza maman to ko tina makambo te aza maman to côté na makambo yote to côté na mambo yote Abdul Kaka les émissions mo na salle avec moi au moninga na olingana ke na ba façon moko boye ndeti ya clash mais je me réserve pour aza muto na va naître na yebié à 99% je le répète s'il n'agit pas so arobenga ngape moi sans fano yango par rapport à chanson par rapport à merci na yo ba idée na ndenge komi singa boye ba sponsor oui mais loko là on sait nga ka star le rôle c'est la Kista problème et un angoté. Voilà, merci beaucoup à Jean Bilongo, Papa Agence Mine, chers fans. On a un peu changé les décors. Nous sommes toujours à l'espace Héros Congo, chez mon vieux Georges Moleka, ici à la foire internationale de Kinshasa, autrement dit Fikina, espace qui connaît beaucoup à la salle de gymnastique, et pas à vieux nangai Georges Moleka, espace qui au Héros Congo. Donc ça, il y a la première porte au côté de Fikine, au mon espace. Jeu à Banezali en tout cas le ambiance et la rendre awa quoi. Merci beaucoup mon vieux Georges Moleka. Voilà, merci beaucoup déjà à Jean Bilongo. Bientôt tozo chuter une émission na biso, tozo na invité na biso Jackson Kanundei, hein? Donc Kanundei est à côté de la biso il va maseba wetu donc il va moine et tout donc côté de la biso Chiluba il va luba quoi donc Jackson Kanundei Jackson intouchable donc voilà mais si qu'on va toucher Jackson pas DJ Abdul a touché Jackson ouais a touché naé a touché yango Arlama yo l'immortel. Et puis c'est pour souhaiter bon anniversaire au Sola par rapport à Naé. Voilà, on a souhaité joyeux anniversaire. Qui le nom? Arla Moyo. Arla Moyo, l'immortel. En tout cas, depuis Paris, que du bonheur pour vous. Bettima, c'est moi sentir quoi. Juma King à Los Angeles. Voilà. Le futur député Nicole Zaïna Issa envoie moi. Bon, ton a solide na Arla Moyo na bisinga muto faut qui paye. Na komo occupé siko ndo ya mbinga ibwe weza nongwa ba avertissement mais je lui donne une semaine soko agir te benganga kaka soko agir no yaka na émission no Bettima Sengomoni to sala une émission yeyo agir moi muke na zui yango yo po sepelisa ngai
soka agir te osani soka agir te wana eza nde pena ke totala comme ya lobi okangisanga comme il dit azoloba mo par sentiment ye mo ayebika kokangisanga te mapi pourtant abetaki akangisaki ye te oyo pa bwakele bilamba libanda fiesta akangisa ye te wana na bombi c'est ça. La remercie kaka, et ça avertissement. Innocent, toi tu n'as pas de problème, tu es un frère, on parle bien. Mais je m'adresse à Abdul. Yo za un problème te malobagno sto ego yimba na nzembo wana eza oyo kutaki. So yeba ite zangam na koma ki d'ailleurs tu te rappelles de moi très bien. Tu te rappelles très bien tant on a zo koma tout pour na 600 nzembo na studio na kish ensemble. Mtabeta nzembo wana Keps. C'est un artiste aussi. C'est juste ça. Voilà. En tout cas, Innocent Baloumé, donc Inosbi, Balubi, yo ça problème te. Yo ya kyo kutara nzembu oyembi ndenge wana. Mais muto akoma nzembu wana ye yo Jackson Kanundei o apesa DJ Abdul nzembu mais DJ Abdul azong selende balubaka na monnaie de singe afingi imbécile et loko vraiment eza vraiment pas si makasi atanga mo pe na sepeli nango te hein DJ Abdul oza muto oza artiste le car na télévision tout le monde a yo. En tout cas, il faut pas coagir pe bongo ou agir vraiment mabé. Alors le quoi ça frère na yo a le bien ça donc avertissement il y a liboso so qui au réagir te wana sikoyo akoluka pendenge nini yepe akende nango mais trop linga te pour komati na niveau wana eza nango facile aujourd'hui déjà contrat ya sponsor oza déjà DJ Abdul donc pour na repesa ndeko na yo moi quelque chose écoutez au pelote à to pc $1000 à to pc $2000 à ta $3000 et aussi la caca. Donc écoutez l'autre et l'autre mais ce qui est important, ce qui est bien et ko bakisa yo lisusu ki DJ Abdul. Mais ndenga zolo ba mabe na yo omoni ke ki tape valeur na yo, personnalité na yo et que ndenga mabe donc omoni ke et ça la kitoko te ça la propreté. Pour nanga betima c'est juste un conseil on en peut ça na DJ Abdul hein, donc apprendre où à laisser. Mais ngana olinga ozwa yango vraiment osalela yango benga ndeko na yo à sa frère Nayo Bobana depuis donc loukele quelque chose net signe reconnaissance et au sala bien ma casse et puis bon garder ka ba bonne relation hein, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup Jackson d'avoir pensé surtout avant natikelo mabanga bandeko bazolanda biso bako retenir nini vraiment dans la passage non émission na biso ya lelo et puis pour nanga Betima Sengu je dirais seulement merci surtout d'avoir passé dans cette émission pour passer message na yo bandeko bazolanda biso bayeba mabeza pa ya nani entre yo na DJ Abdul. OK, entre ngai na frère nanga Abdul azara obenge V il pas bien nga souvent prof mon makamsuso na osala ngo ezaka ke pour elongo na mwa mutema mwa kanda wana uvanda boye otalié mais lelo akomi boye lorsqu'on a été au début voir kozung ça ta mémoire te na osala ngo te pour batala nga na Congo promo pour etala makoleka ba site tout pour batala nga ke Betima Sengwa ya mbinga no ezaka ka likambwana elongo na mutema ayeba peke nazaka na besoin ya quelque chose wana soka pesingelo nanga izate ke nazangi nana besoin nango pona lobake moi souvenir omoni soki na somba mutoki na papa neti biso ba auto sala mutoki na ngai na okota ba émission Congo promo je travaille là-bas mutoki na nga boss na nga ofuta ngai po ebika ya mutoki na nga et surtout dans mutema mala mutema kanga habite au salaire neti yo mutoki na yo donc DJ Abdul vouloir ou pas il faut libérer un peu mutoki na yo omoneli pasi et puis s'il agit dans les grandes émissions non et DJ Abdul bon azaki patron nanga te tous partenaire nga na intelligence ya TR naïb on avance c'était ça pour retenir car na yété pour na loba sopinding vous voyez dans des vidéos tant basé na baguerre na mama pipo vous allez voir que na ndaki ko défendre ton tozalaki et tant que komi pe boye na loba OP komi c'est juste ça bon so Nathalie quelque part nous avons été avec sa maman et le raison que sanga moi simba yango wana c'est maman apesanga pe ba conseil belé. C'est juste ça. Et un numéro de contact et puis quelques salutations. Si vous voulez me contacter au plus 243 90 71 58 242. Plus 243 90 71 58 242. Je salue Anita Okuka de Londres, Papi Vantoto VTT, Ilunga Jidoula Bénédicte, R. Ngandou les boss, Juma King, Arlan Moyo Immortel, je répète pour la 3e fois, Digital Mukungu, Ornella Mamou. Ornella Mamumbombo Orni,
Rodrigue Nzolo à Brésil et Stéphane Pato, Lida Rosa Lima. Je m'arrête là. Voilà. Je reprends le numéro de notre invité, Jackson Kanundey, plus 243 90 71 58 242 00243. On est à code Yamboga Nabiso. Au Tegara 90 71 58 242. So bobengi borozwaye Jackson Kanundey, professeur, ou appelle ça cours, il y a anglais, et même il y a français, à Komarape Banzembu. Voilà, au Bossani Nani. Héros de l'ombre, m'ta filmé Bisso. Il s'appelle comment? Jean Bilongo. Voilà. J'ai été salué aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je crois que le message est passé et le message est bien capté. Nabande Konyo Sobalanzi Bisso et surtout na DJ Abdul. Oyo Jackson a réclamé ba droit nae, futa mbongo nae na musala salelio et kozalelo komoko vraiment ya bien. Mais soka lobi makamunyo faisait le kuta. La porte est grandement ouverte pour vous. Il y a aussi la paix droit de réponse pour toi. Est-ce que Ezaya solo to Ezaya lokuta makam Jackson à lobby. So que Ezaya solo yo morosa conscient pour babi okoko kosa na muto mokili mais conscience na yo bakosa rangote conscience na yo moko ezali. Oebi ke so que c'est solo futa mbongo rosala bien. Voilà. Merci beaucoup de Jean Bilongo pour les images. John Nubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Many Exit l'américain. Merci beaucoup à la joie de Pichuna depuis France. Ah ba lobi boté plus l'argent en France et à mutumo ko ngana ndimaka. La joie de Pichuna so kina kosi yo peut prouver ngana ndimayo. Merci beaucoup maman Emiline Zemba. Moi c'est papa tous pepele ambetolo. Ah donc depuis Londres mes mamans zanakin. Ah maman Emiline Zemba rande to sola que ça la bien makasi. Champion Kayembe Norabana na Kenya, Blaise Kava Igo na Kenya. En tout cas, merci beaucoup. Et ba fan nyonso bolingaka Betty Masengu de Kartolobaka Fondation BM, donc Betty Masengu. Et ça déjà disponible et ça déjà wana fondation na ngamoko le tolobaka nzamba tinda biso poto aider les autres nzamba tinda biso na mokili oyo aux 8 francs kabola pena baninga et kozala bien que DJ Abdul olingo futa moi aussi manager na mbongo te quoi mais j'ai aussi une idée il y a fondation moi surtout pour les orphelins et en anglais SOS moi une sauce ndeba ko sauce si mes angi na carte téléphone donc ça Save Orphan Soul sauvons les âmes des orphelins. Bon, tu vas additionner on oyayo et kende liboso mais au salanga tende basalinga. Jamais na sala yo bongo. Betty Masengo la reconnaissante jamais trop salango te wana to solo lango parce que fondation Betty Masengo eza wana pour na kosunga ba orphelin, kosunga ba veuve, kosunga en tout cas ba âme ya bato ko sauver les âmes, surtout ba oyo ba lembana, ba bana otomona les enfants de la rue. Oh lelo ba comment benga ba sorcier. En tout cas faut kosunga ba bazo telenga surtout à la rentrée scolaire yango yo. Eza bana mususu likoloka ya Biki pamba moya zonga classe ezate musu kakaye musu sac musu ketch moya kanga ezate musu minerval alors nga Betty Masengu na muke oyo nzamba pesa kanga na musala na ngai en tout cas na Congo promo et puis na ba chaîne mususu partenaire auto travailler na bango ezana kinezala na poto en tout cas eza insuffisant et kokokate senga pe aide na yo tia loboko to marcher ensemble. Alors on a lisungi en Nzambe to kolonga to kokoma jusqu'au bout. En tout cas Nzamba opambola yo parce que tango sungi orphelin, tango sungi veuve, Nzamba ko se souvenir na yo. Bambo on a bino bo pesa na ba musicien lobi so pesité awangani abimelo ingrat. Mais so pesi veuve, opesi orphelin. Ata muto mokila nzimi yo te menzamba lola nzamba likolo opambola yo donc dans les jours à venir to bando laksano ba image nango ya ba action to bando sala kokene même na ba homme ya vieillard kokene na ba orphelinat kotika quelque chose o bino nangai to bando sunga bana wana koke même na ba prison koke même na ba hôpital to mona ba te bela ba mbeta ba hôpitaux ba okufa ka likola seringue ya 100 francs. Docteur a ebisi alobi soki seringue ezate moya pesa kisi ezate omona mutu muso azokufa likolo ka ya kisi mongo kaka msusu ya 1000 francs 2000 francs akufi pona ni azana ngote alors soki to sungi batu wana nzamba opambola biso nzamba osunga na mikolo roya to sombi ata ba carton ba seringue to ketika na hôpital to sombi ba biloko to ketika omoni que eko fongola ba porte à bénédiction eko déclencher miracle na ba vie na biso et surtout na ndeko oyo zotala biso o tuti
sombi na message oyo ya Fondation Betty Masengu dans les jours à venir. En tout cas, benganga na numéro nangeza affiché wana. To solo lango très bien 00243 89 95 32 048. C'est mon numéro, c'est déjà affiché devant vos écrans. Soko bengi to solo lango zala partenaire ya Fondation oyo. To bando tanga pe kombo na yo, ba dona oyo e banda koya, to bando lobela yango. En tout cas, monde entier ba ko reconnaître yo et puis nzamba ko pambola yo. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup na monsieur Striol, hein, donc Striol Mapouya. Donc salutations à vous, salutations Jean Bilongo, papa na Jean Smith, papa Dave Moubama, les papa de Joyce Davlin, bisous à ma maman chérie, maman Katiba qui c'est ma fille chérie Joyce Davlin, bisous à notre cordon, mon cordon que j'aime bien, Timothée Piana Serge, et à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa, depuis les États-Unis. Merci beaucoup à l'espace Euro Congo, monsieur Georges Moleka. Merci beaucoup à vous, chers fans, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la semaine prochaine. Jackson a lobby engagé. Merci beaucoup déjà à vous et portez-vous bien. À plus. Ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.